Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, il Congo Fort, émission Oyo et Kobimisa ba secret ya mboka na biso Congo. Congo Fort ezali émission Oyo et kolakisa ba valeur ya mboka na biso Congo. Mboka po ezala makasi esengeli biso bato tozala makasi. Soki biso toza makasi te mboka moyen ezala makasi eza te mbote na bino balandi ya Canal Congo TV. Lelo tomemeli bino chercheur indépendant. Yé a ko se présenter bokoye bae kasi lelo tolingi to solana ye toyeba Molimo Santu azali nani. Molimo Santu avandaka wapi. Molimo Santu ezali mupepe ndeke to ezali moto. Voilà, masolo lelo to bombeli bino balandi ya Canal Congo TV. Bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso, bo aimer ba émission na biso, bo commenter et ça la biso bien ko pesa biso courage ya ko sala musala oyo biso tondima pona ko sepelisa bino na pesi bino nyonso mbote batu bozali kolanda biso na ngonga oyo. Bozali na poto, bozali na Afrique, bambote na bino, na pesi mbote na ndeko na ngai papa Juvency na France, na pesi mbote na papa Dercy, na pesi mbote na papa Oprah Keto, na pesi pe mbote na bino nyonso bolingaka papa Benier, bambote na bino, na pesi pe mbote na équipe mobimba ya Canal Congo kobanda papa Grace, papa Mananga, bino nyonso bambote na bino, équipe mobimba pe ya EPS, na pesi bino bambote. Vraiment tolingi to découvrir invité na biso. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé, ça va vraiment. Papa chercheur, se présenter par Balandia Canal Congo Bayo. Ngai nazali papa Kafuti Mwamba Jean Coco. Nazali chercheur indépendant, mais nazwa formation dans l'Utendele vraiment ébélé depuis 2010 jusqu'à 2021. Dans la recherche, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Grand professeur de la Kinende, maman Nzuzi Ariette Bievanga, mais malheureusement elle n'est plus. Et Yango Anavmak est très important. Oui, mais si vous avez l'Utendele les anini. L'Utendele est ali. Si tu qu'on a fait un fond, la banlieue à Kinshasa, qu'on a des ali université, il y a faculté de théologie, il y a kimbangisme. Théologie. Théologie. Na église kimbangiste. Vraiment, est-ce que l'Utendele lango ezaka ka na Kinshasa to ezali na province? Non, Kinshasa, na banlieue à Kinshasa vers sud, il y a Kinshasa vraiment. Hein? Oui. Na commune il y a Mongafula. OK. Donc vers carrière il y a Safricas. Hein? Okay. Là, on a au monde Vraiment merci beaucoup papa chercheur indépendant. Lelo vraiment tout ça qui n'a besoin na yo. Ou yana plateau na biso na Canal Congo to solo là to yeba vraiment Saint-Esprit. To kaka Saint-Esprit azali mutu. Saint-Esprit avandi na kamba. Biso do lingo expliquer biso ngo bien. Saint-Esprit aza mutu, to aza mu pepe, to azali ndeke. Justement, le 10 septembre, 2 jours avant l'anniversaire Papa Simon Kimbangu Nambaza Sanda, à ce discours. Sur le discours, on a ça Nambaza Sanda, batuna quelque chose que, au tikeli biso nini. Et le Papa Simon Kimbangu a tikeli biso la Bible. Nous sommes dans le posa beaucoup monde en na kati ya Bible. Saint-Esprit azali mutu a yami satu na bonjambe. Donc qu'est-ce que je dis? Il est la troisième personne hein, en Dieu. Esprit Saint ezala déjà bana et bandeli ya mokili. Genèse 1 en 2. Alors la Bible va le Bible. Au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des mers. C'est cet esprit dans Jean 1, 2 et comme ma chair. L'esprit s'est fait chair.
Cet esprit s'est fait chair dans la présence de Jésus-Christ dans le monde. C'est lui qui est le représentant de Dieu, a enseigné Christ. Puisque quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il était signalé par Jean-Baptiste. Il était témoigné par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a témoigné Jésus. Jésus n'a pas arnaillé. Il y a des gens qui ont témoigné maintenant Saint-Esprit. Il n'a pas versé net oyo. N'a pas versé. Jean 14, 15 à 16. Et le binini, la Bible. Que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous enverra un consolateur qui sera avec vous, qui demeurera avec vous éternellement. C'est ça les Écritures. Quand le Christ a dit c'est ça, c'est là, monde maintenant va contacter na recherche par rapport au enseignement de Christ à Sala na Mokili. Dans le 12e siècle, va contacter réunion, va la recherche si réellement il y a Christ wana akoki kobota mawapi. Or, na 1491, des places occidentaux, bayaki na mbanza Congo, bakutani na premier roi ya Congo, Nzinga Kuvu. Changer biso authenticité puisque biso ba congolais to banaki ko prier pe Dieu le tout puissant manaki ko bano benga nzambi ya mpundu. Alors basango wana baye balingi ba déformer malgré tout ko ya bayaki na Bible. Alors prophète mususu abimi na kat na biso na mbaza Congo Kimpavita. Quand Kimpavita abimi bandaki soki mwana kufi bandaki ko invoquer ye na kombo ya Dieu tout puissant wana kombo nezaki Kimbangu pona mwana alamuka soki akufi leta ndenge mwana kufa ka bongo te il faut ba bonde la esprit wana esprit ngo bandako benga ngo Kimbangu fula mwana. Est-ce que na série wana Kimbangu abotama kinana? Non wana déjà 14 puisque Kimbangu abotami na 18e siècle wana ngana zoba ke na 14e siècle mais la petite date 1491. Kimbangu abotami le 12 septembre 1887. Mais comme on a besoin qu'on voit pisoki Kimbangu abotama kinano te bango bandaki déjà kobela komba Kimbangu. Est-ce que Kimbangu ba copia kinde kombo wana epa ya mama Kimpavita to kombo wana ezalaki yende mutu fala botama na yango? Kimbangu wana bandaki ko invoquer esprit. Ok. Ndenge tutangi na Genèse, balobi que au commencement l'esprit était celle qui se mouvait au-dessus des mers. Vous comprenez, hein? Alors, esprit yongo ko ma chère, yongo bandi parole, yongo balobi na Jean 1, 2 que cet esprit s'est fait chair, hein? Yongo ko ma ki parole. Or maloba nyonso mokili nzamba salaki asanga okana pas na parole. Ok. Cette parole était esprit. Vous voyez? Alors, yango wana esprit wana bakoko na biso banaki ko invoquer basango bangaki puisque na 12e siècle bakota ki réunion wana ba comprenaki que le Christ devait naître le Saint-Esprit devait naître noir puisque Christ a passé que ba paramètre tout il y a situation il y a cet esprit botama surtout total na Matthieu 24 26e verset alobi que na ba désert na kozalate et ba tuna keke kozonga nongi kozala place ni na ville Jérusalem quoi kozala place nini ya expliquer ki bango boye que kozonga na ngai et kozala na ba désert or désert justement bani na nord ya RDC na Tchad comprendre hein pour nous ti na pôle nord ezali désert surtout bani na sud justement bani na Namibie na se Angola wana ti ba Afrique du Sud pour nous c'est ezali désert. Donc carrément dans nord, na sud, na nord il y a RDC, na sud il y a RDC, et ils ont interdit que Christ a conquis soit Messie, soit Saint-Esprit, puisque moi et le Saint-Esprit nous sommes un. Pas Saint-Esprit Azali, place P, Christ Azali. Ok. Bon, Christ a déclaré que le Saint-Esprit est son Père. Par rapport, il y a une qui recherche, et pas à Marie, Saint-Esprit, de papa et à Jésus-Christ. Vous comprenez, okay. Alors,
leur banda qui ko invoquer esprit wana kimbango fula mwana. Hein? Donc banda qui ko tenir vie que cet esprit tout puissant, le Dieu tout puissant, et qu'il y a toujours qu'il y a na aide, na ba difficulté, na ba malade, na ba problème spirituel au bazaki nango. Alors yango wana kimpa vite après abanda qui ko invoquer kaka esprit wana. Et abanda ko invoquer esprit wana, ba sango oyo bayaki na 1491 ba batizaki Nzinga Kuvu na kombo ya Jean au premier. L'herbe baptisé na kombo wana ezaki perte authenticité na biso déjà place esclavagisme banda ki peyango wana. Alors, pas sur ba koko banda ki komona yango banda ki ko invoquer toujours Saint-Esprit wana. Saint-Esprit na livre ya 2 Pierre 1 21e verset et le bana biso boye. Sambo ba prophète nyonso yo babanaki koloba na mokili babanaki koloba kaka mutabana ko tinda bango nani Saint-Esprit. Or ye Saint-Esprit wana aza invisible mutu na mutu da yebi ke Saint-Esprit azali na no mutu wana Saint-Esprit aza invisible. Alors Christ aye na mokili Christ nde mutu aye ko koloba ke non soki bolingi ngai na pasi oyo bino bozana ngo nde ngai na ko envo ngai na ko senga père atindela bino consolateur wana ya ko ya azala éternellement puisque nzambe na mutu azalaka musika te nzambe na mutu azaka pembeni ce que vous appelez toi obani ko benga nzambe clairement ko ya ko répondre yo yango no monike ba ko na biso ba na confiance wana ya ko bele déjà esprit ya kimbangu fula mwana et balaki ko bele la ye wana batumbi prophète wana prophétesse wana kimpavita ezaki juste le 2 juillet 1706 batumbi kimpavita kimpavita tikaki promesse ka ata botumbi ngai agina bébé na mokongo ata botumbi ngai moto boye bakake esprit wana ekoya kaka ko libérer peuple Congo et peuple Congo en particulier mais peuple opprimé en général. Yango no moneke na le 12 septembre 1887 ezaki fin à esclavagisme de naissance ya Simon Kimbangu. Mais là moi mukeso yi chercheur indépendant vraiment balandi ya Canal Congo tozolanda makambo ndenge ezali kobima awa ngana zalaka toujours na sengo koyoka ba vérité ya mboka na biso Congo to koyoka biso na bino. Est-ce que c'est vrai que Papa Simon Kimbangu a Saint-Esprit? Et ce qu'il a Saint-Esprit, nini oya lobaka, nini oya yebisa, ba secret nini oya bomba pour namboka na biso Congo. Nini oya promettre, toi zali ko promettre, to oya loba pour namboka na biso Congo. Vraiment biso na bino, to landa chercheur indépendant, azali toujours na rokoba ko expliquer biso. Chercheur indépendant to kende olobi na 1887 déplace au Papa Simon Kimbangu ya kobotama ndenge nini bato bayebaki ke Papa Simon Kimbangu yende molimo santo. Oui, papa journaliste, en réalité bato nde baza na ignorance ebele ya koyeba ke nzambe azali mutu te to nzambe azali mupepe to nzambe nzambe atindi mwana na Christ pour ko faire voir monde que nzambe azali mutu parce que batuni Jésus na livre ya Jean que Jésus a dit batoke moi et le Père nous sommes un et linge laksanine ndenge bozo mona ngai papa ngai Jésus Christ mutu ndenge Père na ngai azali mutu Jean 10:30. Alors importance ya biso photo yeba na mutu na biso que prophète Jésus a le Bible prophète a bandi banda Genèse banda Moïse donc banda mibeko tina Jean on déplace le prophète Basuki après Jean-Baptiste après Jean-Baptiste ndé Christ a bandi après Christ ndé Saint-Esprit puisque na monte on a 4 générations. Génération liboso ndenge bungaki yango wana pesaki ke
Il y a un verset, il y a Exode 20, hein? Exode 20, 5e verset. Nzambe appelle sa punition na mutu, première génération, tina 4e génération. Na oh bato saka été. Appelle sa 1000 générations, na oh bato saka. Maintenant ba koko na biso liboso bato sakité première génération wana, tina 4e génération. Yango moni que Saint-Esprit, il fallait kaka aya pour libérer 4e génération, parce que c'est là qui promesse na Bible. Alors, na hiérarchie à Bonzambé, cet esprit est la 3e personne. Ce total, il est dans le livre, il y a Matthieu 28, 19e verset. Il y a dit que baptisé Batou, na komba tata, il y a moina, pe molimo mo santo. Alors, molimo mo santo, azali mututo mu pepe. Yoka déclaration ya molimo mo santo. Na livre, il y a Ésaïe 43. Dans le 13e verset, azo tuna mokili, azo tuna batu ke boza ba témoin na ba makambo oyo asasio to ko Bible za to ko ko Bible papa o ko tanga problème te. Ésaïe 43 12e verset. 13e verset j'ai dit. Na bandi dans 7e verset tout. Tout ce qui s'appelle de mon nom, tout ce qui s'appelle de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je l'ai fait. Dans le 13e verset, Balobi Boye. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Vous comprenez, hein? Donc, banda e bandeli ya mokili, molimo mo santo azala déjà. Oyo ako kande amekande ko douter ye, ko s'opposer na ye ako agir. Saint-Esprit a sa volonté parce qu'on a demandé à Christ, hein? Saint-Esprit aye na mokili. Justement, Ésaïe 19, 19e verset. Ma petite citation, il y a Saint-Esprit ndenge akoya na mokili. Ésaïe 19, 19. Ésaïe 19, 19e verset. En ce jour-là, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays. Pour tout le monde qui passe au monde dans la Bible, balobi Égypte, il faut tanga ngoni Afrique. Ouais. Maintenant, sur la frontière, un monument à l'Éternel. Bandia en place wana papa Tony to comme malamu, bandia en place wana. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Afrique. Hein? Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Vous comprenez, hein, papa? Donc, on a kati ya mokili. On appelle ça que démonstration dans le Bible. Soit tu as globe, hein? Tu as pôle nord, pôle sud. Tu as équateur, na kati. Tu as axe central. Moi, na kati central, il y a un point, non? Un net centre, quoi. Babé, on a nombril, hein? Na centre, wana. Justement, il y a na kati RDC. Na nord, soit tu as bani na Tiad. Quand nous sommes le que nous sommes le désert. Christ na Matthieu 24, 26, alobaki ke kozonga na ye et kozala kaka, hein, na ba désert te. Donc déjà partir à Tiad ti kota ba Europe ba Asie, to longo déjà que Christ kona kozala te. OK. Alors, na Sid, to bandi déjà niveau ka ya Namibie. Ti na Cape Town, jo ba Australie, so ba Australie. Donc pour nous sommes Christ a kozala nete. OK. Bon, na kati tu tikali pense la ville et ba pays et tikali la kati RDC,
hein? Na donc l'île Équateur non, l'île Équateur quoi, ti Brésil. Mais surtout tali Brésil et dans la Libanda il y a centre, il y a monde. Na katila centre il y a monde ezali point wana ezo laksake na kata centrale wana to moni mala pays wana RDC. Or Bible yango moko se déclarer na Esaïe 18 a déterminé pays yango. Pays oyo ma ça c'est betaka trop. Pays oyo insectes zélés, bandidi, bangungi, bampese, ba insectes. Ezalaka trop. Pays wana, ils ont un peuple très fort, bangonde, bakozala. Christ a levé l'histoire dans Matthieu 21, débat de Matthieu 21, 43, débat au sala par rapport à la Juif, puisque le bac a enlevé le pouvoir par la Juif. Comprenez, hein? Si quand on dit des Juifs, c'est Jacob. Jacob, c'est Israël. Matthieu, Genèse 27, hein, est trondé comme ça. Alors, Jésus-Christ a démontré clairement la place où yo, c'est situé. Vous comprenez? Si vous allez sur Matthieu 24, 23e verset, hein, Jésus-Christ a démontré clairement le Saint-Esprit dans les frontières dans la frontière, puisque nous avons sur Zaki Moutoute. Est-ce que vous avez un monument? Vous avez le monument? Dans la Bible, il y a Esaïe 19 boyeke 19 20e verset que na frontière monument ya Nzambe. So ko zalaki Moutoute, bako tia monument na ye ndenge nini? Donc azali mutu yango boko mona monument na ye. Nga nazo pesa bino nazo la clairement. So ko zo kende na Bakongo, okomi juste na Mbazangungu na entrée en Kamba, okomona pena monument ya Nzambe, Saint-Esprit va déposer en wana. La frontière. Na frontière maintenant place Jérusalem ezali Nkamba. Justement na Banzangungu, Nzundu, Ntimansi, secteur en Nzundu, hein, groupement ya Ntimansi quoi, hein, kuna Nkamba. Alors, ce qui te y total la peine bien. Jésus-Christ a bomité. Le Saint-Esprit et Papa Simon Kimbangu. Nous disons Papa Simon pourquoi? Parce que Banda Mouto a défendre peuple noir. Et puis, na combo il y a Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, la Bible va le dire, c'est consolateur. C'est lui l'esprit de la vérité. Jean 14, qui restera éternellement. Toujours une phrase kaka. Éternellement. C'est-à-dire, ndenge ni toki koyeba ke muto yo ya solo ezali ye, a solo ezali Nzambe. Pona koyeba ke muto azali Nzambe, ezala la quatre éléments. Premier élément, muto wana il faut azala éternité. Deuxièmement, il faut azala omnipotent. Troisièmement, il faut azala omniscient. Vous comprenez, papa? Omniprésent. Quatrième position de omniprésent. Na omniprésence, il y a papa Simon Kimbangu. Exact clair. To monique, ba monie awa, ba monie kuna, ba monie na Kinshasa. Ba monie na nord kuna Kinshasa. Aza na prison na Chani Metal. Aza susu na kuna na Kinkole a opesa message. Azasu na mbazangu qu'est-ce qu'on a bamboka baba Congo kuna nini na boma bazo mona yepe lisusu na ekafela lisusu na Bangala aza lisusu aza côté à même jour babino bakanga tous les kimbango na baya na bango bayina bango nyoso ti na place ka na Chani Metal na Kinshasa. Voilà. Na jour bakangi l'anniversaire le 12 septembre. Nankamba et pas ya monsieur Snock. Bazo ya nanzela bakumi na boko. Butu elinge koma na ba 17h wana.
Papa Simon Kimbangu, oh papa, mais c'est Snok à l'objet que yo Kimbangu, tout le monde qui est mort continue na butu boye ezate, to la la awa. Or, papa Simon Kimbangu, tant que Saint-Esprit na bon Zambé na yé, à comprendre déjà que batu ba lanza ba empêcher mission oyo ngana yé la ki na mokili. Alors, alali sa batu wana omni si anaye. Alali sa batu wana pongi tellement sango tellement administrateur snoko akako kanga papa Simon Kimbangu aza akomi na posa ke bala la papa Simon Kimbangu abise non ngai pe ba bi konzinanga ba pesinga ordre moi to la awa ezate ah mais butu yango ekomiti tout la tenenge ni habité nga pe konzinanga ipe apesinga ordre ke moi to la awa ezate il faut to continuer gati to komana na mbazangungu place boyo place boyo memanga tala montre na yo Mundela tali montre boye mbala moko ezaki 17h ezongi mbamoko 12h. Ah, Mundela kamwe. Et comme 12h sous boye ndenge nini. Alors, et senga ke tout continuer. Les mêmes jours ba continuer tiba comment Mbazangungu. Vraiment merci beaucoup chercheur indépendant le même jour ba continuer timba Mbazangungu matière ezali belé bandeko bozali kolanda biso. Vraiment pendant les lots tokosuka mwana toyebi ke émission ze belé tokobengela bino chercheur indépendant ko ya toujours expliquer bino les lots tosuki a démontré biso ndenge ni papa Simon Kimbangu azali omniprésent ndenge ni azali omniscient mais matière eza toujours rebellé je papa chercheur indépendant toyebi ke ozana matière rebellé à ko transmettre pas ya bayo bazolanda biso vraiment bino pe bat bazolanda biso so bozana ba question ko tuna bo komela biso na ba commentaire to na numéro na biso zawana bo benga biso bo commenter bo aimer bo continuer toujours ko tala ba émission na biso en tout cas ko sala biso bien papa chercheur indépendant to komi ko chiter na yebi ke matière rebellé Nini oyo koloba na baye bazolanda. Bien, oyo ezali très important. Batu fo baye bake. Nzambe azali mutu. Nzambe azali mutu. Molimo mosanto azali Nzambe ya misatu na bonzambe. Dans l'entretemps, yé ebandeli, yé pe lisusu suka. Na bonzambe na yé azali na posa ya kobikisa loposo mwindo yango na omoni atikelaki biso ligne de conduite bolingo mibeko pe misala bandeko balandi soki toza kotosa makambo Nzambe na kati ya bolingo na kati ya mibeko pe misala nde tokomona oyo Nzambe bombela biso na komba tata mwana pe molimo santo. Merci beaucoup chercheur indépendant vraiment to comme na souka émission na biso chercheur indépendant soko pe sa bambote na bato ba Holanda yo moko to mi balo ça pe bien. Oui, na pe simbote surtout na conseillère na ngai mama Kikumbi Mariance mama Kikumbi Mariance ta pe simbote pas aux amis. Yé azalaka mingi kolenisa biso pe ko fortifier biso na ba leçon to sala ka ba recherche pe ko aider biso financièrement to pesi pe mbote belé na pesi pe pa pasteur to partager ka ne pesi papa Godengwasi voilà na que na nini na paroisse ya Ngafani voilà na pesi pe ba camarade de nous la kala la retraite ensemble na bango mbote na komba tata mwana pe molimo. Merci beaucoup bandeko balandi ya Canal Congo na ebi keso bo sepel l'émission bo pesa merci na équipe mobimba ya Canal Congo ndenge tolobaki kuna na réalisation tomoni bongo papa Mananga papa Graciano bino nyonso topesi bino mbote vraiment na présentation ezaki ndeko abino papa Beni Tuzola na vraiment na pesi mbote na bay nyonso oyo balingara papa Beni wana na moni na pesi mbote na mama Junette papa Clément mama Lisette papa Edo bino nyonso na pesi bino mbote belé tokutani bongo mbala ya sima. Merci beaucoup. Canal Congo TV.